Tambola na mokili omona makambo bandeko tata oyo bozali komona azali bongo na 62 ans azali enseignant bakangi ye na élève na ye ya 14 ans on suppose que moi na 14 ans azali na deuxième secondaire na hôtel moko na 17e rue na chambre d'hôtel en flagrant délit epesi pasi bandeko yoka témoignage. Papa Kalemba azali enseignant na école Bere, école privée ya mama babombi kombo na ye ya mama moko bona Lemba ye azali enseignant apesaka cours ya biologie. Papa Kalemba azali na 62 ans. Alors bakangi ye na chambre hôtel na 17e rue na ka jeune fille élève na ye azali na âge ya 15 ans. Epesi pasi tata mukolo boye bakangi ye na mwana ya 15 ans oyo azali kozala koko na ye yango tozo comprendre te kaka ndenge bapaster bakoma kolia baser lokola manga ekomi mpe susu na baenseignant tokosuka yapo na mokili ya boye epesi kokamwa bandeko ntango mama ya jeune fille oyo aloki to ya petite fille oyo balingi baporte plainte ole asilika mama oyo aboko porte plainte aloyi botika enseignant wana ndenge wana bamama badeklare ezaka image ya ba congolais vraiment to ebite ezanini chose grave mama ayebi likambo wana bayebisi mama nde bakangi mwana na ye mama moni mais mama azolinga te baporte papa wana ya ba soixantaine baporte papa wana plainte pona nini toyebi te pourquoi donc bato bakomi ko suspecter balobi c'est que mama ayebi likambo. Mama oyo ayebi likambo to ayebi likambo te epesi pasi yo bakangi mwana na oyo ya 15 ans enseignant na ye na deuxième secondaire apesaka cours na yebi te cours babini cours ya biologie saka na 3e nodo mwana ngwa na 3e scientifique alors ba porter plainte mama alingi te pona nini mama alingi ko porter plainte te qu'est-ce qui se passe est-ce que enseignant wana ndenge abimaka na mwana na ye wana to benga ye koko na ye mama na bango ayebi to ayebi te les développements dans cette émission mesdames monsieur mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. On est obligé de rester courageux. Omoni babiso yo tokuta bomengo te na ba famille yo. Vie ekomisa biso mikolo na mitu yango toboya mindondo ata butu. Ewumeli tongo ekotana. Na nzambe tokosala bikamwa. Klase kosila ta na mbongo mapa. Bachaki tembe bakokamwa. Nalobi tongo ekotana. Na nzambe tokosala bikamwa. Mbota na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi to yako kopetela bino masolo ya makambo oyo ezoleka na communauté na biso africaine en général particulièrement communauté na biso ya batu ya mangala soki to lai to la mukili makambo ezanga kate bandeko ndenge bozali komona wana ba image epesi pasi ya kosakana te tata oyo azoko ata ba chaussette oyo koko oyo azali bongo enseignant azali mutu o atangisaka à partir école secondaire n'est-ce pas première deuxième tina sixième des humanités comme on a ye monsieur Kalemba azali un papa ya ba soixantaine d'années donc na 62 ans apesaka cours na école moko privée comme on ngo Bere na habité Berto Bere mais qu'est-ce qui s'est passé? Papa oyo bakuti en flagrant délit na élève na ye une élève mwana ya 15 ans papa ozali kotala ngai zwa kiti vanda mama zwa ebonga vanda yoka makambo oyo zoleka oyo na ebite ekomi nini na mokili kaka ndenge tomonaka ba pasteur bakomisa bandimi ba sœur bilei na bango ya chaque jour soka linga lia pondu na tongo alia mfumbwa na midi alia makoso na pokwa kaka ndenge balingi et bandi kopesa pasi wazaki niveau ya l'église et quand na niveau ya enseignement pasi bandeko oyo kutola kisibino yango yebani bongo oyo yebani te on suppose que moi si une petite fille soit comme une école secondaire abani déjà kufungwama a comme na 15 ans déjà une fille à 15 ans tu yebi qu'à l'époque babane ko bali sabana ba jeune fille na ba 14 ans même makambo wana esi la bandeko
Oui, c'est vrai. Ata bande ko ba se ba jeune fille na 14. Mais na ba tata ya boye. To mona yango na ba village mais comme eti na ville. Tata oyo kalemba ba kangi ye na jeune fille oyo na hôtel na 17e rue. Limité. Na kati ya hôtel na chambre d'hôtel. Na ebité to ba kangi bango. Ah ouais ça déjà. Ba silisi déjà mouvement makembe sili to avant babanda. Siko qu'est-ce qui s'était passé? Bon moi une lettre oyo ba komi oyo. Lettre oyo eza oyo papa oyo akomeli mwana wana jeune fille na biso akomeli station Shell do akite na station Shell na 17e rue na station Shell hôtel moko ezalaka wana bakuta na chambre d'hôtel siko ngai topesa ngai pasi bato oyo ya réception hôtel batikaki ye akota ndenge nini mwana moke mwana 15 ans bakotika ye akota na hôtel ndenge nini nazo komona mpe mwana ngo oui na se ondira sa na jupe ya uniforme oui likolo ya ti jaune est-ce que école wana babi bere bataka uniforme boy epesi pasi ya kosaka te wa papa asilisi makambu azokolata tala lettre oyo papa akomelaki élève yo koko boye station Shell ezalaki le 19 novembre 2022 bakutana à 12h s'il vous plaît et puis professeur yango akopesaka cours ya biologie. Donc qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que moi oyo jeune il y a une petite fille na biso oyo azokoma jeune fille yé peut-être est-ce que azwaki te na cours ya biologie maître to professeur to enseignant ayebisi avant na pesa ba point makembe se liboso to ndenge nini wana to yebesala maka mingi na ba université malgré ça condamnable mais quand même na ba université to komona que déjà ba fille ba comme ba majeur ba ça déjà na ba âge moko déjà ba ça ba mikolo elles sont conscientes de makambo sala mais en école secondaire awa petite fille oya 15 ans. Oui, c'est vrai que bana 15 ans lelo basa bana moko Android bakoyi koyeba makambo mais pona mwana CD pa ya tata mukolo akoza akoko na yeboye bakende makembe se pesi pasi ya kosakante a promettre ki mwana oyo nini ta lettre yango le 19 novembre 2020 na 12h et pesi pasi ya kosakanate tangu bakangi bango toyebi tena na kangi bango soki toshi information tokozonga toyebisa bino tangu bakangi bango ndenge wana toyebi te bakangi bango avant babanda to après basilisa nayebi te tangu bakotaki peut-être batali na caméra bakotaki na ndenge ya kundel pe papa oyo afini mbongo na réception ya koti tangu baye kotala na caméra peut-être bamoni ke papa oyo akoti na mwana moke baye kobeta porte asi asilisi déjà tala longa papa ngo asi asilisi déjà kosala ba besoin na ye pa ya mwana moke oyo to ndenge nini. Alors la question est de savoir mwana oyo ya 15 ans oyo po akenda tata mokolo bandima bakota na chambre na mbetu boye c'est ka yebi ya makambo ya mibali wana. Donc mwana ya 15 ans déjà yebaka ya makambo ya mibali. Vraiment ata bino moko mwana ya 15 ans boye ata yebi makambo ya mibali nous on croyait peut-être que ça atana ba petit garçon ya bango ya ba 17 18 19 on peut même comprendre même 20 mais tata mukolo boye papa oyo amona nini na kati ya mwana oyo olingo abuse mwana ya batu kaka ndenge wana kasi likambo ya kokama bandeko tokotia ba témoignage boyoka tangu mama na bango ya yoki mama ya jeune fille oyo yoki makambo oyo etati na ministère enseignement ici comme déjà Tony Mwaba ayoki yango apesi déjà bavocat balandela bafungola caisse no banango to ba porter plainte batuni mama tango ba porter plainte parce que fille aza mineur ba porter plainte faut consentement ba parents na ye mama na ye azali ko boya ba porter plainte et c'est comme makambo komi grave mama oya boya ba porter professeur oyo to mettre enseignant au plainte pour na nini mama o alobi il paraît enseignant wana aida kabango aida kabango na nini na likambu nini basa na situation nini na famille po mwana muke baba na ko céder boyi est-ce que papa oyo mwana oyo afutaka minerval te asa inscrit na compte ya papa oyo to na compte ya nani apesaka bango biloko ya kolia to ndenge nini mwana oyo ya mwasi asa na ba parent te ata edaka bango donc mama soki aboyi ba porter plainte cela veut dire que mama azokoteka mwana na ye pa ya tata mukolo boye papa na ye azali wapi soki papa azali te mwana oyo aza na ba 15 ans on suppose que mama na akoza na ba 30 ans non ba 28 30 akoki ba 40 akoki ba 50 te pona nini professeur to enseignant ye moko azwi mama te soki mama ndenge koteka mwana na ye kasi alingaka apesa mwana pa professeur tala papa si wana si makambu azokata société pesi pasi ya kosakana te bandeko papa oyo komona ye kalemba tokobomba yango te po azali pédophile
makambo toyali koloba au ministère EPST ebi yango toni mwa bayebi yango asa délégué bato bo répondre enquête basala ba enquête ba porter plainte mama ya mwana aboyi yo mwana muke boye OK na mwana bato ya muke ko akoki kozala koko na yo na hôtel et puis okomeli lettre tokutana na station Shell okiti na station Shell oyeba mona hôtel wana ya 13e rue ya 17e rue donc 17e rue koto asala hôtel ebele tote kolakisa bino tatu akufaki ezali kaka na 17e rue ezali kaka na Kingabwa kuna limité ezali 13e rue sikoyo 17e rue donc hôtel nyonso na limité tobanda olanda hôtel wana ezala makambo ezoleka kuna ya kosakana te epesi pasi ya kosakana te yoka commentaire bato ndenge baleli epesi bato pasi yoka nanu témoignage ya bandeko oyo eza na enseignant papa Kalemba azali enseignant na école Bere école privée ya mama babombi kombo na ye ya mama moko bona Lemba ye azali enseignant apesaka cours ya biologie papa Kalemba azali na 62 ans vraiment alors bakangi ye na chambre hôtel na 17e rue na ka jeune fille élève na ye aza na âge ya 15 ans alors bakangi ye moto adénoncé ezali réceptionniste oyo azalaki na hôtel nde abengi bato alobi ke boye ekoki kosalama te papa wana ata mbongo apesi biso me mwana azali mwana moke papa azali na 62 ans epuis mwana ya mwasi azali na 15 ans azali na 4e des humanités alors bato baye bakuti bango bakangi bango bango na police babengi baboti bakomi balobi te likambo oyo tokosulisa yango na famille na biso botika mwana baporte plainte te babengi bamembre église babomi po réputation ya école ebeba te mais bainspecteur ya ministère ya enseignement bazwi dossier bazolandela dossier ti sikoyo ntango tokozwa basango tokopesa bino mais papa bakangi ye nanu te mwana mwasi soki aza na batraumatisme mpo na baplateforme nyonso ya socio media ezokoleka elongi ya mwana eza kobima ya papa mpe eza kobima na ntango oyo tozoyeba te ke mwana aza na condition nini alors biso fo kosambela mpo na bana na biso tokotinda bana na ekole mpo bazwa mayele me batata mibimba oyo bapapa baenseignant bazali kotelema mpo na kobebisa bana na biso epesi pasi ndenge ndoka témoigner alobi donc mutu ya réception ndenge yayi kofunda ndenge ya bino ata malgré bapesi mbongo mais tata oyo na degré ya mwana oyo tokondima te toyebiki bato ya botel bakoma lokoso ya mbongo ya kosakana te mais Dieu merci conscience ya réceptionniste oyo esali azwi mbongo akoti me na nsima afundi mpo boye eza mawa ya kosakana te atali mpena ya bino nga mpe peut-être nasa na jeune fille tozotinda bana na ekole mpo bakende kozwa mayele me ekomaki baenseignant babanda kobimaka na bana boye si au moins c'était ezalaki ata mwana yango azata na ba 5e des humanités enseignant peut-être neti mwana azata na ba 19 20 enseignant azata na ba 26 to ba 30 on pouvait encore comprendre parce que tomona baenseignant oyo mpe babala baélève na bango tomona mais aka oyo papa oyo jamais akoki kobala mwana oyo basaisir ministère ya EPST batindi bainspecteur baye il faut porter plainte mais famille ezoboya balobi bakena niveau ya baeglise bakokena niveau baeglise ndenge nini église yango so okena église kuna bosoto tokutolakisa bino ndenge esalami na Afrique na Jobour pasteur bakangi ye na mwasi mususu mwasi bakangi pasteur wana Jobour ye pe kaka moto abebisa libala ya mwasi wana mutu afandisaka mwasi ya bato na ndako na ye tofandisaka moto na ndako na yo pendant 8 mois mama mpe bana pasteur payebaka te nzoka mobali na ye abimaka na mwasi wana oyo apanda deja libala na ye epesi pasi bandeko ata bino moko boye mpenza sikoyo ntango bakosisa yango na famille bakoloba nini ese bo mwana oyo ya 15 ans oyo mpo ekomaki akomati na niveau hotel oyo bapesi ye na adresse bayebisi ye station Shell 17e rue na hotel wana
ezalaki consentement na ye moko andimaki yango andimaki tata mokolo boye na likambo nini mwana bandaki kobanga est-ce afundaki mpo aparent te soki afundi ozala problème to ndenge nini tomonaka bana misusu mpe mona donc azo kobanga so asali yango ta mona ondire fin dima onde bakosali soki ndenge nini mais yo papa mokolo mpena boye okozwa conscience te epesi pasi bandeko epesi pasi yoka nanu témoignage susu ya mama oyo ndenge akoloba oyo bazali na Kinshasa ndenge na lemba bana lemba basiliki ya kosakana te mpo na nde balingi baporte plainte mama oyo azali koboya qu'est-ce qui ne va pas mama oyo ayebi nini na relation ya enseignant na professeur toyoka mama oyo. Bonjour papa Fiston Pauline de Radio Lokole Masolo toujours Masolo ndenge tozoloba na minute o awa na lemba papa Fiston eza ya kuyinda ya kobeba na ndenge mukete papa na ngai bakangi papa ya 60 professeur nam élève na ye ya 15 ans ya 2e CU na kati hotel papa Fiston o likambo asomo na ebisa yo Kinshasa eza bouger na ninga mukete dans batu nyonso tu batelemi koloba likambo o ezokoma mikolo ezowuta wapi ndoki nini o atelemi mikolo makasi po makambo oyo ekoma makasi boye vraiment tozoyeba te eza nini qu'est-ce qui se passe réellement toyebi te tozomituna est-ce que makambo oyo ezosala makaka epa na biso ba congolais to ezosala mape epa ya bato ya bamboka mususu parce que mingi ya ba réseaux sociaux eza kaka ba congolais eza ka image ya ba congolais vraiment to ebite eza nini chose grave mama ayebi likambo wana bayebisi mama nde bakangi mwana na ye mama moni mais mama azolinga te baporte papa wana ya ba 60 baporte papa wana plainte pona nini toyebi te pourquoi donc bato bakomi ko suspecter balobi c'est que mama ayebi likambu ya mwana azolinga te baporte papa wana plainte ou comment parce que ce qui mama yebaki likambu te papa ya mukolo bongo ake ko bebisela yo mwana na yo ya 15 ans abebisela yo mwana ya 15 ans normalement fallait qu'il y ait la mutalibosa ko ke porter papa na plainte et en plus na hotel ango na yebite ba conditions échangeant ou comment parce que na hôtel ezaka soki mwana zana moins de 18 ans akota raté na kati hôtel to yebite papa Fiston ba biloko ngo hôtel échangeant oh to ndenge nini parce que mwana 15 ans batike na kati hôtel akoti pe na papa ya 62 ans ba papa ngo bakotaka na bana ba mike bongo na ba hôtel baliesaka ba gérant na ba hôtel ngo bayebi bango tonso bakabelaka bongo bambongo yango na taba na bana mike bakipaka teto nini vraiment l'état il faut telema pe atala makambo oyo na ndenge nini bamekana nke ndenge bamoni papa ndenge bakangi papa na hôtel wana na mona 15 ans donc cela veut dire que bato hôtel wana ba respecter ba norme ya ba hôtel te bato hôtel wana ba respecter makambo beko oyo pesa makte que mona ya moins de 18 ans akoko kota na kota hôtel te alors bakanga ba hôtel a bongo ba vraiment comme apenda ko sala ke ba moni na hôtel moko boye mwana moko mukia moins de 18 ans akoti ba na mutu moko quelconque bakangi hôtel wana. Je pense qu'il était tellement bando sale loko wana ba hôtel mususu o ekotikala ba ko permettre les sous-souté que ba papa ba ko permettre les sous-souté que bana ba moins de 18 ans ba kotaka na ba hôtel de père que ba kanga pe ba hôtel na bango pour ceux qui bazo tika likambu o eleka kaka boye bana mike bazo kota na ba hôtel na ba papa mikolo ba moins de 18 ans bazo tika ngo zo leka kaka boye likambu e koma makasi ya papa Fiston e ko koma penza makasi mingi vraiment eza likambu te ke to beta sete po na l'état mais eza likambu ke batalela ngo pe nanu batalela ngo parce que l'état pesa na makambo belé senge l'état la mais batala pe no problème oyo batel voilà batala pe no problème oyo lokola mama oyo alobi epesi pasi kasi déjà ministère a EPST barota de likambu oyo ata ba parents ba boy ba porter plainte baliba ke na ndenge église oui mais sikoyo eza makambo ya enseignement papa oyo azali enseignant jeune fille oyo azali élève eyebani esika apesaka cours na complexe scolaire Bere na Lemba
baboyi kotanga kombo ya promotrice po ye azali concerné te tomonaki yango bavideo moko etambolaki par-ci par-là ya baélève moko ya collège moko songolo pakala boyebi yango boyebi bavideo wana l'État alandelaki yango asuspendaki apesaki punition pa ya baélève wana bonayebi te na ka oyo po baimage oyo tomoni awa eza a flagrant délit te mais quand même eza a flagrant délit parce que yo awa eza hôtel yo tata mokolo boye enseignant na élève boye kosala nini nayebi te so bakodefendre ndenge nini bon ata badefendre tomoni enseignant wana aza na uniforme école te élève pe aza na signe moko école te bakoki kodefendre ndenge wana ekokoma sikoyo ka viole mineur do papa oyo il faut azala kaka condamné il faut azala kaka condamné tosengi na ministère elandela makambo oyo mpo boye baparent mosusu bakolemba batinda baa na église bapaster badame batinda mpe na école baenseignant babanda suki kodame finalement baparent babanda kotangisaka bana na bango moko na bandako to ndenge nini epesi pasi ya kosakana te bandeko ndeko aza na mwasi bana mwasi ndeko aza na bana basi papa mama yebela vision yango tomona tamoni heure komi wana da komele bla 12 heures donc heure babimaka c'est-à-dire que après kaka sorti bakuta na arrêchel wana na hôtel oyo eza na 13e rue soni peut-être tata mokolo bodo comme si otopesa rendez-vous donc mwana bana ya 15 ayebi kotanga te ayebi makambo osala akomaki ape na leko nini na omituna mwana akomaki awa ye moko bamemaki na makasi te bakutani nde wana peut-être heureusement da réception wana malgré zimbongo conscience na ye sali sinon te elingo za soki ndenge nini bon ça reste à savoir mwana o ayebi de ya makambo opo eloko ba yosana hotel wana mwana o ayebi est-ce que ezali mbala liboso to basalaka déjà na yebi te soki basalaka déjà mwana azaya kobeba est-ce que basali mwana test po bayeba eza ndenge nini tala ndenge epesi ba parents pasi tala ndenge epesi ba parents pasi bazo kotinda bana na kelasi po bakende kozwa mayele me baenseignant ore batangisa bana bapesa bana mayele babandi kokotisa eloko mosusu na mitu ya bana tokosuka wapi na 21e siècle oyo epi bajeune fille yango bana android Baba,